Congo Gold TV, à la vitesse de la vie. Il faut que mon ndenge mibali bazosala basi et ça passe. So ba bezo kola mingi na ngamba mibali zape kitoko mingi te po baloba malamu ele kama be na mingi. Il commencé à commis et sali quelques 1 2 3 mois. Papa a perdre mon salaire. Mais moi si na ba courage na ye akoma ibongo kosala ba commerce na ye atinda ka biloko na Congo ba parents na ye bazoteka bandeko ne bazoteka aotinda bazotindele mbongo marchandise bazotinda donc commerce ezo mata bazoko epole mobali azofuta ndaku a survie ndaku par mo peso mbongo pe moi fa ekoti famille moi si ba epole moi na bango moi na esika botami. Curieusement le mari azotuna bandeko baninga na ye master bon mon bébé ondeni est-ce que vraiment ko kananga mani batuni oh ba jeune ni wana on a une ligne vraiment est-ce que vraiment moi aza mwana nga est-ce que mwana ko kananga ngana zanga na uti ko bala sika ngana ko kananga ko tika mobali nanga te pona zo wana ki travailler Congo mobali non tu dois descendre il faut kende ka ko travailler na Congo yobité solo kita Congo ça que to kita biso mi balé na mwana biso nga mona ko été refus à moi c'est boti ba sérieux problème ko na biso na tant ko bonga mabonga wana a constaté que mobali na comme ko so ba appel moko un peu suspect na kati ya moto. Et on sala comme mususu yo benga maman bengi papa na téléphone. Allô? Alors qui moi si mo gangi. Oh, ndenge nini? Choc, il y a ba choc. Alors bina maman me dit so na côté lui vraiment na ba détail. Et qu'on a vu ce temps. Mais yo kaka eloko na zebi so maman na ngai. Na yo comme le mona mobali wana. Na côté na ndako mona mobali na kuta ki ata fourchette. On n'a rien de temps, on a moins à 5 mois, on a que tendu bien garni. CGTV, maman, papa. Michel Mayabou. Arlette Sita, Lix Kadima. Ba émission ya kitoko culturel, politique, religieuse et Mbote bandeko balade Congo Gold TV mbote lisusu esengo to ndibiso mingi na motema ko posa nsu liboso na bino mokolo yelo pona ko beta lisolo kande to mesana ko be ba réalité avec kande to mesana poso to beta lisolo te makambo mingi obando bomba kare bando kufa biso na mitema to risque to sala ba avec cet Antoine ba mikalo ya kitoko mingi te mbote mingi na mama Rita Nzangu la japonaise oyebi ba mbote belé na opona lingako mingi ba malamu nyoso sala ngai mbote mingi na GPS le fulwabo Koto Zali, Zalara yo, Zalara bien. Merci mingi na mon boss nangai, monsieur Michel Mbayabo aussi Kozali. Merci mingi pour la marque de confiance. Merci pour la fidélité. Nous ne pouvons qu'être reconnaissants na nyoso sela biso ya malamu. Bandeko balandi lisolo na biso lelo za eloko nini, za lisolo nini. Ndeko moko abengi biso à partir ya mboka Afrique du Sud na Jobo. Il faut tout le monde ndenge mibali bazosala basi et ça passe. To boy na biso te basi pe to sala mibali mabe hein maman Angèle Miandabo biso pe to sala biso basi mabe to sala biso pe mibali mabe biso basi mais so ba mabe ezokola mingi na ngamba mibali zape kitoko mingi te po baloba malamu ele kama be na mingi ndeko abengi biso alobi na biso boya beti lisolo alobi mama Medine na lingaka mingi ko beta lisoko partager ba situation na ngai na Congo Gold TV mingi na Medine show po ete makambo bolobaka e édifier ka biso ndeko mwasi oyo alingana kina mobali na ye kaka ndeza en circonstance ya makambo ya classe na mboka libanda balingana mobali na ye mobali ya sepeli na ye pe la fallu ndeko mwasi kita Congo po talaka kakende na ye kotanga asilisi kelasi na ye aye kozonga na mboka ya Congo mobali wa binono nanga sina kakaki na mwa mwasi ifo na balaka ye ndeko mwasi akiti Congo mobali azoko karate motema ezopela moto po
coup de foudre wana esala qui est nomo boyebi ka ndenge ezala ndeko mobali atindaki be bongo mbongo mpona kobala ndeko mwasi babalaki tantine na biso wana sœur na biso ndeko na biso wana mwasi babali ye akei bongo ko rejoindre mobali na mboka Afrique du Sud ka nde ezala après libala faut mwasi na mobali basavourer mariage na bango na kitoko ndenge ezala ndeko mwasi akomi esali quelque 1, 2, 3 mois papa a perdre mosala mais mwasi na bacourage na ye akomaki bongo kosala bacommerce na ye atindaka biloko na Congo baparent na ye bazoteka bandeko ne bazoteka aotinda bazotindele mbongo marchandise donc commerce ezomata azokoepole mobali azofuta ndaku asurvie ya ndaku armo peso mbongo pe mwa fa ekoti famille ya mwasi baepole mwana bango po taka azaki enfant chéri ya mama na ye otinda mbongo afuti pe ndaku aepole mobali dans l'entretemps bandeko balandi ntango balinganaki bongo na ndeko na biso ya mobali chéri na ye mobali na ye molongani na ye ayebisaki naza na mwana moko ya 5 ans. Il s'est fait que dans le mariage ndeko mwasi ekomona ke mwana azaka moko te bakomi mibale ya 13 ans na ya 5 ans. Voilà comme mobali abombeki sûrement kalingaki koyebisanga te kaza na bana mibale mpo aza nano elenge peut-être ngeki eleze ye mais dans l'entretemps mobali abosani ke la vérité libère abombaki lisolo wana mpona ye moko bazoko bandenge ezalaka kaka libala mwasi azoko epole kaka mobali ermo mobali mo bacoup de main na au moins azo gagner donc ezosala mwa c'est bon mobali soka bimi bastress wana kozanga mosala soka bimi na retour na ye décharge nyonso likolo ya mwasi aza na mot à dire te mwasi ana eloko moko koloba te mwasi donc nkaka nde babaka non dictature na niveau moko très élevé mobali azokoma de plus en plus trop mécanique na mwasi na ye mais la femme tellement kaninge mobali na ye bazokoba kaka zemi mpe ekotaka te ekoti mpe mwana botami bandeko balandi papa oyo bandeko baningane baye kotala mwasi baye kotala mwana esika botami. Curieusement le mari azotuna bandeko baninga na ye masta bomona bebe ondeni est-ce que vraiment kokani nanga mani batuni ba jeune ni wana on a une ligne vraiment na est-ce que vraiment mona aza mwana nga est-ce que mona kokani nanga mani babite mona en tout cas aza portrait caché na yo habite ngala somona kokani na mama na babi mo ce n'est que normal ala kokani na mama na kokani na yo bozaka na mutu moko nzoka papa bandeko tuna bongo avec arrière penser dans quel sens moi si peut-être que abetaka côté mususu abimana mutu mususu bon ndeko na biso mwasi mpe abanalisaki na ye yango mpo ayebi ke mobali na ye depuis un bon bout de temps akomaneka trop mécanique ndeko na biso wana en tout cas mama Nicole Lufulwa bo tela biso likambo oyo ndeko na ngai papa soki apusani abimi ake retourne ye pa mama frappe abimi ake retourne ye ka pa mama frappe maman se comprend mais qu'est-ce qui se passe avec mon mari il s'est fait que maman tellement que na Congo pendant tellement que avec ba diplôme né licence excusez-moi vous n'avez pas en Afrique du Sud avec c'est bongo ba formation belé donc ba diplôme est tondi ba ekozo cop moko boy ba betele cop na Congo wa wakena cop moko musale monani vu ba diplôme azana ngo ozanga musalati intéressé pas mobile na oh quelle belle occasion en tout cas saisir opportunité bi kitaka Congo kita va travailler moi c'est nabi ngana zana na uti ko bala sika ngana ko kana ko tika mobali nga te pona zo ngana ki travailler Congo mobali non tu dois descendre il faut kende ka ko travailler na Congo yobité sono kita Congo c'est que to kita biso mi balé na mwana biso nga mona ko été refus à moi c'est boti ba sérieux problème il faut kita moi c'est tellement comme on a que mobali comme mema papa Freddy Lufulwa bo bino mi bali bo pesa na ba conseil tellement comme on dit que non ba comme mobali comme mema na ba niveau moko bo je dois seulement descendre pour talakaka. Dans l'entretemps, avant la période où je pour talakaka qui tapait Congo bongo te. Baby kende comme ça bala sana mboka libanda ko zonga boy maboko pamba avec to communauté donc c'est comme ça que moi tourisme moko boy ata tourisme ba quand même nelo. Ndeko na biso na temps ko bonga mabonga wana.
a constaté que mon bal n'a comme que appelle moko un peu suspect na kati ya moto. Mon bal ce que moi c'est oh non. Et ça quand se trompe pas numéro na linga rende ko yamba été à se trompe pas numéro to so la nini. Pourquoi est-ce que tu te mêles de ça? Tikango za ba pusoba yo te fier na bato baso benga rien que pour na conduire na vie conjugale na biso. Hein kolanda bango te kolanda ba pela busoba on a te. Moi qui ça ba pela busoba. Odi King Yoka. Ndekona mukolo moko abimi ake il a fallu basala la vaccination na bango pour la formation bande kozwa na kozonga na ye papa y a côté ndako oh ça s'est bien passé les qui n'ont très bien en tout cas mon chéri ça s'est très bien passé tel document nga yango autant on keneki le tika mona pa bino na tika mona pas ya moi c'est moninga non parce que le ba chef ba boya ki na kota na mona mbala mbako puna nzota abandi ko beta mama la vie ici makambo bele. Maman est convenue décision bilan en tout cas trop c'est trop non funda ina la police tela ka bamboka libanda mboka mwasi so moi c'est que au funda ko se plaindre contre mon bali tela ka ba avantage ça va pour na mwasi baninga papa babino maman bo mamoto c'est ton mari ko sala bongo te ata beti ou ata vimbisi o tika kaka maman pe na bolingo mobali na bien que basala ki asala ki bien te afingie na miso batu a beti a vimbisi et tout ah maman limbisi papa ma bon c'est pas journée tu m'as monté mais aussi ma karaté nazo ka poso kita ko tena kita ozo wa ko kita ko po nini o se ko zana ba makangu awa makangu bazo belé en Afrique du Sud yango na en tout cas non passé qui cherche so ba même en Afrique du Sud bozaka boye ben jure belé maman bon ça va je descends non kita Congo maman na biso pas kiti Congo a kiti Congo premier mois abandaki na musalate parce que il a fallu bana moi na s'habituer na ba tout susu abandaki na musalate. Deuxièmement, maman c'est lancé pena musala ils aussi simba tout qu'ils aussi simba. Il s'est fait que papa comme il sera bengaka. On osapi. Mais non papa, je suis en train de travailler. Na kiti Congo pona ça musala nga na confiance na yo ko totikali kuna. Yo pesa nga confiance. Pourquoi est-ce que ozo ko kanisa toujours nga mabe? Papa commis problème sur problème à chaque fois ce ko bengi maman ko finga. Donc à ko finga na ba insanité s'il vous plaît, excusez-moi. Sans tabou, il insulte pas possible. Maman parle bien, non? Ngana lingi yo, nakolo ba mabete. Yo sala ko moko mususu yo benga maman bengi papa na téléphone. Allô? Awoki moi si moko ngangeli. Oh, bengi nini? Eleki mo banjo ayo ko zwa coup de fil Afrique du Sud. Mobali na ye apesi moi si moko zemi et puis mobali na ke ko doté fiango. Mais c'est quoi ça comme histoire? Abengi papa tout le papa tomboki papa katani. Mais elle n'a pas voulu que ça ait une en fait moi litania makambonia que ça ait litania makamboningité toujours confiance dans mobile inaye. Chose étonnante banda maman kita Congo papa tindaka ni mbongo pampers ni mbongo poudre ni eloko. Maman se dit mais finalement mobile nango ngolo ba que depuis otikala ta mbongo ya pampers c'est pas mbongo ezakate. Vraiment pour la mise salanga boy. Papa Matou Samuel kaka. Na salini nazane lokote na kende wapi bona boy. Maman moko so kanisa mbongo atindeli papa futanda. Alors que papa kuna na mboka wana folie de grandeur en amour. Si finalement papa comme il faut qu'on change ma profil à WhatsApp. Profil à WhatsApp pas photo à moi si. Alors que Léna maman va divorcer na nouté. Papa tu as déjà profil et photo à moi si. Papa kuna déjà adopté. Papa kuna. Maman côté zana côté esika kitembo kalobina. Ngai il faut na préserver moi na ngai na préserver l'éducation moi parce que la vie de mon fils en dépend. Je peux pas faire du n'importe quoi pour na nourrir la vie à moi na ngai té. Bandeko balandi ndeko moi si oyo à subir ba choc et ba choc. Alors bien maman me dit na côté lui vraiment na ba détail et qu'on a vu ce temps. Mais yo kaka eloko na zé biso maman na ngai. Na yo comme le moi mobile wana. La côté n'a pas comment mobile na kuta qui ata fourchette. On n'a rien de temps na moins à 5 mois nda ko tondi bien garni. La sagesse na côté comment ba biloko na ngai na Congo ko tinda ba biloko na Congo moi ba affaire na ngai mike biloko tondi.
naye kobota mwana nga moko na mokipe na makambo ya accouchement makambo nyonso nazo ko épauler papa na kofuta ndako. En tout cas nazo prêter main forte naye kongo koluka juste kaka mpona ko épauler mobali nanga parce que lui il a insisté à ce que nakita Congo naza na mwana. Et papa, ça ne lui dit absolument rien. Bandeko balandi. Ndeko na biso mwasi. Aleli. Maman me dit nazo koka ko supporter te. Surtout les kamu. Ya ko mona atie photo ya profil à moi sur outil ko doté na WhatsApp. Alors bien biso maman me dit un jour moko na vandi bato agence moko ba benga. Ah non, c'est madame. Abote tanga comme moi tanga pe zate botala kaka. Mokileza makambo dele. Abi c'est madame X. C'est bien moi madame X. Toza agence tel. Toza na koli moko outi mboka libanda pona yo. Koli. Ngana zozela koli moko tel na tindi. Oh non, yo mo bi mutuni azaka na mboka wana pona yo. Koli na yo eza awa. Koli. Nero bi non, il faut na benga mobile na ngana tu na ye. Soki yenda tindelinga koli. Yo kalika. Abenga mobile ebisi oui. En tout cas, koli omoni wana eza bongo biloko na o etikalaki awa. Biloko na etikalaki awa. Na ndenge nini? On eza koli na etikalaki awa. Pourquoi ce n'est compliqué l'existence de bien que ça koli na biloko na etikalaki awa. Na chilo déjà na agence le foot mbongo na partir afuna o récupérer yango. Bandeko balandi. Maman Angèle Mianda. Papa Freddy le foulab, tozo batté. Finalement na mokilio tozo kende wapi, tozo koma wapi, tozo suka wapi, tozo koma na niveau nini. Maman na biso aleli. Azotuna. Elle est devant un dilemme. Elle est devant un fait accompli. Azo batté asala nini. Akenda récupérer ka koli yango. Akenda kende ko divorcer. Asala nini. Au moment où mon bali na tikali na Afrique du Sud. Mobali auti ko bala mwasi mususu mais ye aza awa aza à fleur d'âge azo ebati asala nini azo ebati makanisi suki tozo suka wapi tozo kende wapi. Maman me dit mobali a bengi nga un bon matin pour tout nanga est-ce que pas moyen okende na commune to salaka libala wana okende ko na communauté de bien. Oh la communauté de bien ndenge nini pongana yo to balanaki et puis on a to yo kanaki pona communauté de bien wana si côté rolingana longo la communauté de bien wana pona pesa nani po yo otikala na nini po ba bien comme séparer na ndenge ni tango zalaki na mbongo te communauté de bien zalaki si koko comme na mbongo et comme to longo la communauté de bien olingi nini. Papa lobi non yo zana Congo kuna ngana za awa na ebiti ba vi osala na ebike oza la porter mibali nyonso makambo belé. Papa na biso abosani que pendant ba moment difficile ba temps ya ba insulte ba moment ba na mboka libanda me balie fufu na maya mungwa mama kangi motema. Ce qui maman dit même si na niveau obanda kokosa famille na ye obatindela ke mbongo azo ko moyeni ni ya kofuta kandako ya ko épauler maman ya ko épauler papa plutôt excusez-moi c'est parce que zaki na bolingo ya papa maman na biso azolela mobali alobaka na zana mwana moko ya 5 ans mais à l'instant où on se parle mobali azana bana 4 azana mwana ya 5 ans azana mwana ya 13 ans, azana mwana ya 19 ans, azana mwana ya 23 ans. Asala nini. Pas ces autres na motema. Maman zomi tuna. Na est-ce que na beteli solongo pe na famille nanga? Pour jusque là na famille ba yebi que mwana ayaki parce que msala moko mwana ki awa ayaki sous autorisation ya mobali na ye. Mais ça doit étonner que sous autorisation à mobali na ye ya kokoma lisusu ba réalité mususu oyo ya komi ko vivre. Trop bien en réalité virtuelle, je ne pense pas. Et c'est les cambo ezoko leka à l'instant où on se parle. Ce que maman azo ye baté. Afuta bien en Afrique du Sud kaka bon
adresse oyo bazali kovanda na papa papa asi a changé yango mama ayebi te mama aza surpris ayokaki mobali ne alongoli déjà mobali nakomi kote mosusu na adresse oyo ayebi te numéro ya telefone oyo atikaki ayebaki mobali ne aza nango mobali achangeaki et sans oublier que numéro wana azwaki mo numéro yango ya sika à travers moninga ya mobali na ye. Vous vous rendez compte bandeko balandi mokili oyo tozokende wapi tozomema na wapi? Est-ce que mwasi kaka nde aza mabe? Est-ce que mobali kaka nde aza mabe? Mama alingi ayeba asala nini? Oui, vie eza nango na baréalité nango ebelebele, mais finalement ntango tondimanaka oui mpe na ndenge ya solo mpona nini fo tomemaka yango kaka baniveau moko boye. Merci beaucoup mon chef, mon boss, monsieur Michel Mbayabo, pour la confiance, pour la marque de confiance. Mais il faut toujours confiance pour tout ça, il a toujours ma cambo au Sénégal, tout ça. Merci Mingi, Freddy Lufouloabo, papa Nangaï, na les lobes nous fort. Merci pour la code négaire à tout moment, na CP la makasi pour gratter mieux que cela, na mur et ça l'a bien. Merci beaucoup monsieur Michel Mbayabo pour la babi on salaranga. Bonjour à toi mon conseiller juridique monsieur. Quelque part, tout en combiné bolingara. Ok d'accord. Monsieur Rodin de l'Archange Jesse, mon conseiller juridique. Coucou à toi, ma maman chérie, maman Cyprienne Sona, pour un botangaï kandé na zaboui, na l'élumine fort. Un grand merci à mon régisseur, à mon caméraman, à mon technicien. Il m'a bien enquêté, bongo machine, un cagoule machine. Pour un bateau, oh, on a un kati. Il m'a bien enquêté Fabrice, mais pour un biseau, cagoule machine. Un grand merci à son assistant, Daniel. Tomona ni mikolo nikoya numéro yango wana bobenga biso mingi mo ba suggestion na bino kande na lobaki liboso ba conseil na bino esalaka biso bien bo bombarder nga téléphone na ba message te pardon tanga na ngai bo bombarder te na rabino fort na linga rabino mingi. Bye bye, à la prochaine. Congo Gold TV, à la vitesse de la vie.